libre, un bon afrobeat amateur, bah mélomane. Là nous tous en plan, ma musique na bino ya. Et si la valeur, ceux qui battent na babar, na ba fait des chaka baya ya colère. À cause de ba manque ba bon salaire. À chaque année, na chaque orchestre, ba musicien 120 km à l'heure. Na biso yo, moi nanga komono wapi, atanga ka école belge. Ba réseaux sociaux. Okotayi wapi, vas-y. Ko bisi réputation musala na mandicité boko sa bato musique na okela matolo sonité. Yo beta bokilo matolo. Tolingi nzambeti faire écoute baza osana bango souté olelate osulela nyonso wana na Papi Kalubi beauté plus l'argent siko ezobima le 29 oyo date officielle ezobima en tout cas félicitations et puis wera baxeli sou kakol nzembo moko donc kakol comme na denzembo par rapport à ancienneté na et puis voilà donc ngana sala album na yebi ke batu ba sunga ngai parce que lelo pasteur Amos Mbayo abi Sankara kotaka studio donc fona kota studio ba Anderson yimbi ba koti makambo ngo ba bed ashuro ba koti makaba Eric Mandala le docteur des ignorants tokuta na Dubaï dans mata barol saison ya Congo comme dans nzela fait da kota ba Sénégal déjà a koti makambo ngo donc voilà donc na niveau ba nzembo nga niveau ba album de la sana masala blaze élément lelo na na longa mise na kataka na tense mino bete mabe Sankara na bete bena wamna na so do na loba langa ngona nenga black te na bete mabe mais te ba ma musique mabe ba ma musique mabe musique eza ko finga te je du respect avec mon grand frère Werason neti nga bana nga ba ko tale souté même ata la palata mère so monika longa la finga ne ka didi c'est la jalousie mais na so na finga libum Sankara mutuna wono tangi mais na bete je n'ose pas bête ma vie non c'est fort surtout yo so na combat na filma non bête petit na mukuse ma be maman au moins il va trophée na longo libino bata wenge so ni nga bitala sele yo bata wenge so ni na longo na yo kaka lobi nango papa sakena kende ko tikela mutu na kuna papa yenga boy nakota c'est le scam boy ko ta c'est le abi fala tikela kutu trophée mais azo regretter nango fala tikela ipo eza pour nonga bana wenge tala forcer la selecting state kuna bozina ba trophée wa we rabo azo bozo trophée ya c'est Léo na bisa c'est Léo aki pesa ngotata na benga pe tata aki pesa tata ndeye ba pesa trophée moko mais tata pas le président tata pas le président eza ya wenge musique à maison tata pas le président Adolphe Azali président, Didier Massela Azali président, Azali 3 présidents, maison mère. On a l'ONAT, mais le coup, les Congolais, acceptation de l'autre. Félicitations, c'est le Scram, c'est un honneur. Voilà, notre trophée est entouré par un drapeau de notre pays. Cela veut dire que c'est un trophée que tu dédies à la nation congolaise. Namboka na biso Congo. Nazo dédié yango pe na bandeko nango bana Beni, Ituri, Goma, Bukavu, Uvira, donc en gros Congo mobimba. C'est le Scram. À Kassindi, et puis na Butembo, ma place au Bayamanga, Makasi Kitoko, mais qui chasse en dessous, aux Apona Kinbopeto. Apona Kinbopeto. Mais tu reviens avec des trophées, après on se pose la question entre nous. C'est le des trophées à Nîmes. Des trophées à Nîmes. Déjà, où est allé meilleur clip? Meilleur clip, Lopez Sambi. Où est allé achievement? Yango moni, le quoi la Congolais a commis sanga. Il fallait qu'il embellir yango na. C'est-à-dire qu'il a embrassé yango drapeau ya mboka. Achievement est allé ba misala au nyonso. Na sala depuis wenge. Si lelo. C'est-à-dire ba reconnaître que na sala musala qui en gros biographie nanga. Ba juger yango. Yomo yeba déjà erozo zo yango yeto bo yango na Congo. Mokonza mboka kutu achi classe au fêlé. Banani va résister. Batama il va bien belé. Mais yo ça n'a rien à voir. Non, il y a et puis trophée non déjà va commis sel. Non, classe au fêlé et ça très bien pour na maël ya bomoto et ya bana et puis voilà. Si ko trophée nangai nanyo a évité que c'est Léo. A sali meilleur clip parmi ba clip au ba congolais belé ba salara a na. Mais ma papa trophée déjà ya Célio. Ton papa, Ezali, s'il vous plaît, Célio Ezali, nous sommes en Amérique. Synonyme. Synonyme qui est Célio, comme même à chaque fois Magic System a bien Célio.
Nana vanda na yo na yebi te tutesse no somme tabengi au stel yo sobi e wana ngati scram wana ba combien on devait yango ndete o luka to voilà yeba donc ça dit que en gros et comment pétant sous erreur de frappe tant sous zongi sango yebisa ba o ngate non non je peux pas parce que eza trophée oyo na gagné na mérité yango na mboka nini na Los Angeles na kati ya Hollywood City na goza tant sur artiste ya liboso congolais o akenda Amérique a gagné trophée na Hollywood City. Voilà. Et puis, trophée Oyo, Moto Apesinga Yango, et Sali Bongo Soleil Diva, un Congolais de chez nous. Ah, il est pas Congolais. Non, pardon. Et puis, Touni. présentation Nango, Papi Mboma, notre chambre nous pose à la l'aise. Tout le monde a besoin de nous tenir dans l'Indie, on doit à la l'aise. Où est d'abord lever les rideaux. Sogotali Awa. Oh mona oyo Michael Blacko yem dans ça la film deuxième film ya Impresa New York ça dit grand star au mona ce congolais yebi donc Michael Blacko oh ça Vivica da ex ya 50 Cent oh ya zali donc mais ça dans revite ça net grand lac ça dans net non comprendre même en musique à place bachenga bon ça va bon mais tu as revu oh ezali Amber Washington oh ezali Mboma t'es normal na ligne pas problème na yote tout continue autre chose on a qui nos frères oh ezali Tina donc ça dit qu'il est organisatrice la fondatrice yani ça dit qu'il na ba na nini wana na Up Award tous ça on a biso tuna ba star ebele déjà ton a ça que non muta présenté qui Michael Blacko tous ça na ba reine ya Liberia ba ebele belé problème yango moni il y a pas problème au fait de l'autre ça bien et ça que trophée il y a moi la mboka ça le biso bien mais l'autre soit et ça que pour que c'est le homme da gagner yango yango moni pe ki non ba nego linga ke c'est le avant na mboka oyo a bouger te loko anyokola ka bango ba nyokola e loko ba kokate yango mona ba yaka toujours na ba mensonge na bango Papi Mboma je suis un artiste géant ya mboka oyo on a banda ko binisa décomplexé batu na idéologie oyo congolais na boulé que non tu as un problème particulier là batu mo ba vita kaka mutu ezwaka ou bien mazembe kaka mutu ezwaka renaissance obeta musu bobula raté ezui mais la renaissance ko za ya nini ya vita za ya nini différence ezaka que non vita na imana na mazembe bayebi que non bango na esprit na bango baleki renaissance pe étant que azana bajogo basombaka pe bajogo ayebi pe kobeta akeba bendeli nzanza et comme allez voilà on est traumatisé ça c'est celle de Scram. Alors on va un peu passer dans ce qui est utile hein. C'est vrai que félicitations encore, je reviens, c'est un honneur, c'est pour nous un réel plaisir aussi. Merci de pouvoir comprendre que on peut avoir des artistes sur qui compter.